Oui, bandeko Congo, check, ya yemoko le boss Mutombo na kata Bundes. Toana Marie Rima chocolat frappant. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu vas contenir. Bonjour, bonsoir, chers fidèles ya télé Congo Check TV. Merci beaucoup et bienvenue dans votre émission Non Stress. Kande na ebise bino toujours tozana pour nabino, tozo continue toujours ko sala musala pour nabino. Pour na d'abord ya ko banda ko partager likambo na libino na ko banda liboso na ko pesa mbote na mo boss Mutombo check papa motema malamu papa wa fongola bana na mitema boss oyo alanaka ordre ya musala ndenge ezokende. Merci beaucoup papa na ozo sala et puis mbote pona yo. Histoire ya lelo ezali mawa bana poto partout dans le monde entier. J'espère que bozo tala mais j'espère que boyoka nini na memeli bino na mokolo ya lelo. Histoire ya lelo eza réel. Donc eza réalité oyo eyeli moninga la biso mwasi tozana e awa na kosepela mingi bino moko boyo kango na monoko na ye histoire oyo ayeli biso na chaîne na bino Congo Check TV na émission na bino No Stress. Malgré que émission so comme on non stress mais lelo tozali mona stress muke na yebi ke bino bana poto partout dans le monde ati partout bozolanda biso bino mtu bosala ke stress et longwa tozala toujours non stress na okende musika te na osepela boyo kaye na kombo mbote ndeko. Bonjour. S'il vous plaît, au matin, volez-moi mon pied. Kombo nani, pardon, pour na bandeko baza kolanda yo. Baye ba kombo. Bon, merci. Kombo nanga Aminata Bafwe. Nani? Aminata Bafwe. Aminata oyeli biso na émission na biso No Stress. Tu es bili kambo oyo elite bandeko bazali déjà bisika place bazali na ba téléphone na bango na ba ordinateur na ba télé na bango bazali na posa baye ba iloko nini oyo Aminata ye na moni ozali na mawa na rolinga to découvrir elongo na bandeko bazali kotala biso ko découvrir ne elongo na mami batantu ma mère azali déjà na kilia pota azali kolanda biso. Yebisa biso na ntomoni ozali bien te problème ngo ezani ni pe histoire nini omemeli ba fan ya Congo Check TV. Bon. Et ça nga pasi na okata koloba ngo te. Biso na famille na biso babota biso 5. Papa ya biso abala basi mbale. Ya liboso azana Lubumbashi. Mena ya mibale eza mama nanga aboti nga. Na 5 ans baboti biso grand frère nanga ya liboso baza mapasa. Mena ya nga na landa azala avocate ya mwasi. Na petite sœur nanga ya suka. Donc papa nanga akufaki. Pardon, ceux qui ne comprendraient bien, pardon, qu'on fait comprendre bande ko kolanda biso, papa na bino azalaki na basi mibale, maman ya liboso azali na Lubumbashi, maman mibale azali ande maman na bino abota bino 5. Ya liboso olobi bazali mapasa. Oui. Ya mibale obi azali avocate, ya misatu yo na ndekono ya mwasi. Merci. Après lui papa nangai maman nangai na ba grand frère na ba grande sœur ou az avocate ba yokani po ba kende ko réclamer ba bien ya papa tikaki na Lubumbashi. Et maintenant bango nyonso misatu ba kei kuna Lubumbashi biso to tikaka ngai na petite sœur nangai. Ko ke ba ke kuna ba empoisonner bango ba kufimba moko.
nazangaki j'espère que bandeko partout boza kolanda biso na mikili ya poto bozo comprendre déjà eloko ndeko auti koloba me ndeko na kolinga oyebisa nanu bandeko na biso baza kolanda biso très bien. Papa na bino awa azalaki na atikaki ni ndako ni eloko pona mama na bandeko bakende kolanda bomengo mosusu kuna na mboka ya Lubumbashi. Awa asumela biso ka lupango moko. Maintenant kuna Lubumbashi ba bien na nyonso ezaki kuna pa mwasa liboso. Depo mama bayokani na ba grand frère na ba grande sœur bakende ko réclamer ba bien na yatika. Kokoma bakomi kuna nde bateli bango poison bakufi. Pardon, nayebi kozali na mawa, nayebi ke mawa pe j'espère que esali bandeko bazali kolanda biso mais toza toujours makasi pour eza émission tozali na choix te, il faut toujours te poser ba question. Yo lobi ke bateli bango poison bakufi. Bolandelaki liwa na bango te bakundaki bango kuna ou bien ebembeyaki awa? Ebembeyaki te. Tolandela peut-être tika ngana petite sœur na ngai. Nde totika na kati ndako na munene nde tokoma ofanda naye. Biso mibale na kati. Parce que tondo zela bango place ba oti bakie voyage bazonga te. Nani siko abengaki po alobaki mama na bandeko mosusu bazali suna bomoi te? Pardon, zwa moi makasi ndeko pona ko faire comprendre bandeko bazali kolanda biso malamu. Et ça passe. Vous comprendre vraiment ndeko azali na pasi. Babili kambuzwa ka mutizwa kanyama te. J'espère que pas sur za koyoka ba o ba kufela ba comprendre pasi yango ndezo sala ndeko. Okomeka moi ko répondre na question ana. Nani yango abenga kibino ou bien ka ba camarade à papa ou bien ba nani babenga ki po balobaki mama azasu na ba moite na bandeko mosusu. Ba o babenga ngai bazali ba camarade ya grande sœur nanga bisika ba travailler na bango nde bango ba bengi bango ba ebisi bango et po ba ebisa biso bazaki nanu ba ina ndako to fanzi lokwa likambo ezate nde sikoyo jour wana même jour na la muka bien te nzoto ya kolemba naza pela makasi te eme ana moni présence na eno muka likambo ezali si to abengdinga mupanzi asinga oza mukolo il faut supporter na tunyeza nini amene denga bando yebisanga ke kisika ba ke. Oui, après liwa ya mama nini yango yaki na sima bandeko bayeba likambo nini omemeli bango na émission No Stress. Après liwa mama na biso na koma ki oteka mwa bilo mwa mike pona kosunga petite sœur nanga tanga classe otikala kana kati na munene ndako wana biso mibale kaka. Parce que petite sœur nanga koma ki nyonso soki na moni na raisonner ba parents nanga na moni to ba biso mibale to zana ezolo kwa ki tozana ba parents nanga na kati ndako. Et maintenant eyo le kamikolo camarade nangai asaki na poto ba ko yana kin yena mbali na ye ba koma ko fana na flat et on koma ki so na sa musana ton na ke kune pa bango na lambi poto profiter loko olia so na lambi ko na memeli pe petite sœur na ngai. Et après yo le kamikolo yena na mbali na ye bazo kana lisuti bakoma obenga ngai ngande mna koma lokwa ko conseiller bango pour libana bango bazaka na kimia. Après comme tout au fan ndanga na petite sœur na okanga esuki na tabwe mobali na ya koti na ndako abi ayo tala biso amona petite sœur nanga kala parce que ngata na kenda fête na kenda nga moko na tika petite sœur nanga to fa na biso wana pe ape simbongo na lambi to lié. Après ayebsinga nini ke
likambo na ye awa mpo nayebisa yo naolinga su camarade na yo te namoni yo tovivre nga na yo mena nga natuni ye nga nayebi ke ovivre na camarade na ngai mena okomaki ovivre na ngai na so camarade na ngai ayoki yango aosepela te mpe aoya oyina ngai pamba parce que relation eza nga na ye akomi lokola ke famille grande sœur na ngai après abino eloko eza te naboyaki na ainsiste na boyi ayo okende lobi nango susu azongi esali 4 jours aolandaka atungisanga kaka après 5e jour nde naya kondima tokomaki ovivre nga na ye. Donc si on a comprendre bien mobali ya camarade na yo oyo bobandaki oyo ababutaki poto akomaki susu kolinga yo mais qu'est-ce que kozala boye est-ce que mobali wana ayebaki ke yo okufela ba parents na façon bo vivre na ndako na bino? Après ayebaki te après wana nde nayaki koexplike ntango tokomaki obima tokoma olingana naye nde na bandi oexplike atuninga ndako monene boye bofandaka bino mibale mina nde nakoma koexplike ye na explike makambo ndenge ebandaki ntina suka nde ayebisinga nde naza awa nazolukela bino solution mina nga natungi esko solution ngo lukela biso ya nini ayebisinga ke naza na mbongo ndambo awa yo oteka lupango na bino comme ça natinda bino na poto tokini na pardon mobali wana nde mutu ayebisi bino ke alinga lukela bino solution ezali yo oteka lupango papa na bino atikela bino parce que ye aza na mbongo ndambo asangisa na mbongo na ye amema yo na petite terre na yo na poto. Oui ine mutu ayebisa biso nga mpe moyen na boye ezalaki te comme si nalingaki ye mingi namonaki so na boyi ayo boya ngai parce que mais ka moi kozwa mwa makasi j'espère que bandeko bozotala biso bokomi déjà ko comprendre ndenge lisolo ekomi kokende bokomi déjà ko comprendre yango donc tokomi ko comprendre nga na bino elongo avant na banda ko poser ba question nanga na kozea nanu a moninga sisa koloba nebi kozali na pasi ndeko mais ko meka moi ko sala moins effort s'il vous plaît vraiment. Après côté kalupango tanga loba kino bongo ndima ki pe côté kalupango. Oui ndima etote na teki lupango na zimbongo nyoso na pesi parce que azwa ki azana ndamba mbongo azo sangisia biso na ngana teka lupango na pesa ya sangisia na mbongo ya zanango a faire vager biso na teki lupango eyo nga naza wana toujours pona kolobela bino ndenge nayebisaka bino toujours bandeko nanga émission non stress eza wana pona bino. J'espère que bozolanda histoire bien pour bolandi bien place de outil ndeko aza vraiment na mawa bolandi histoire na ye banda ba parents na ye bakufa na ndenge yaki kolingana mobali ya camarade na ye mais trop kende vraiment poto yeba vraiment eloko yango bien mais ndeko nayebi camarade na wana ayebaki kokomaki kovivre na mobali na ye ou bien ndenge nini yayebaki elote donc yo na mobali na ye bobaki kovivre na ndenge mayele yayebaki te ayebaki ate lomo te ndenge sikoyo baki kovivre na mobali ni wana yo baki omona bazalaki na nini bazalaki toujours na matata to bazalaki na bon nini panda oyokana te susu te bango mibale donc bango mibale babaki koyokana te yango ntango biozo renie na mobali ne bango ebaki kosimba lisusu te. Oui après wana na teki lupango na pesi ye mbongo wana eyoleka nozela parce que ayebisanga ke so na te toteki lupango comme ça lundi to voyager on ezalaki déjà journée pour lundi beau voyage ezalaki déjà jeudi ayebisanga à partir tosali makambo nyonso wana jeudi à partir ya lundi to voyager maintenant tokomi dimanche tobongami déjà na bongisi déjà mutu makambo nyonso tozela mobali aya tokende
zeli lundi eleki mardi eleki nayoyoka ke bavage na mardi mercredi eleki naki otala bango sikoyo na flat place bafandaka na komi kuna bayebisinga ke baza te bavage bango nyonso bazongi mboka na bango yango moni eza pasi eza pe mawa eza vraiment pasi eza pe mawa bapapa boyokelaka biso pe mawa. J'espère que ngana koloba eza vraiment pasi na mibali oyo baza vraiment na makambo wana mibali oyo basepelaka kovivre na bo mengo ya basi epuis na simozokisi motema mwana moto. Avant nakoma na maloba tina suka toroyoka lisusu ndeko. J'espère que bozolanda histoire bien nayebi ke bana poto boza wana mpona biso boza wana baconseil ekopesamela bokolobela yango bino moko na ba SMS. J'espère que déjà que numéro eza wana nakomi nazongi lisusu ndeko ndeko pardon s'il te plaît zonga lisusu donc koba lisusu na histoire pour te comprendre bien ba tango ke na flat ba ebisi ok bango baza lisusu te ba voyager baza lisusu te bazongi mboka na bango. Oui, tokoma mitelengano nakoma koteka makala pona luka moyen nango toko vivre nga na petite sœur na ngai. Ebonga ta mama zaki na famille te to ba camarade papa a to famille ya papa. Baza famille ate mama za na famille ate. So kepa te na ndeko ya kota papa kepa papa kulutu mobenga na ngai. Toko elike na tiaki ke soki ke kote ba mama bazala bainga batika biso te bainga basonga biso mena bango nyonso baza te baza na mboka. Ebongo mama alakisa ki ata ni ndeko ata ni mama kulutu ata ni muto moko peut-être koki ko vivre na sima wana. Bango nyonso baza te bango nyonso baza na mboka. Mena moni bongo na place na ke na mboka na ke na bana na ndeni na komo teka mama makala polek nanga to vivre nga na petite sœur na ngai. Tozangi na place olala tokomola na bandako esila te bandako ba otonga ezosila bangar tola libanda après eyo leka mikolo tolali nga ya petite sœur na nga. Eza mawa toyebi pas soza komona mais ekosala bien o expliquer parce que lokola oye awa c'est que ozalaki na posa lisungi oza na posa lisungi elo bandeko po epesa bango posa kosunga yo ebongi bayoka vraiment histoire na yo bien po esala bien. S'il te plaît, nayebi que na pasi ozali na mawa vraiment na motema kolandela histoire na yo bien ezali vraiment pasi na moto olinga ki a décevoir yo na ba parents bakufi mais okomeka moi kusisa histoire. Wana tulai na butu basanse bakotela ya biso basanse bakotaki bo wapi kana ndako na bobaki kovanda esila te baviola petite sœur na ngai. La mi-temps, petite sœur dans un hôpital. Bazaki combien de personnes? Bazaki 5 personnes. Babeti ngai. Bazi ba memi petite sœur nanga. Babimise libana de place ba ki ko violer. Nga koto bazo beta ngai na ta makasi te. Mais yo moko ba viola ki yo te basimba ki yo te. Nga babeti nga kaka. Mutu ba violer petite sœur nanga. Na minute autant tolo ba azan hôpital na tata na lisungi ata mote yo moni na ina luka lisungi po mo mbala na azungisa ngata mbongo ndambu na songa petite sœur nanga mo mbali wana kombo na inani
J'espère que boyoki ndeko azali kolela na mwana mobali yango azongisela ye ata nayebi ke émission na biso elandanaka partout nayebi ke monde ati ezali kotala biso papa soki ozali koyoka biso place ozali soki ozali mwana mawa na bolingo oyo okoki kozongisela ndeko na biso ata mwa ndambo ya mbongo tala position oyo yazali toko banano tokoyeba nini tokoloba na suka biso nyonso. Continue koloba ma chérie. Yango na osenga atindelanga ata mbongo ndambo nasonga petite sœur nanga aza na hôpital. Est-ce que mobali obaki kovivre na ye mais kombo na ye quand même oyebaki yango kombo na ye ezalaki nani na o mwasi na baki kobenga ye kombo na ye en tant que mobali bovivraki na ye kombo ni nani? Suna otanga kombo ne énervenga yepisanga kanda. Mais kotanga mwa kombo pota mususu ndeko azali ta musu ba ayebi ou bien ndenge nini ta musu batu bazali pembe na ye baye kombo na ye soko kopesa bandeko bazola comme nezaki fiston nani ba fiston bazebi parce que onga bando bakoyoka ka ba bengeka fiston ka ebongo yo mama yo vivre na mobali oyebi ata kombo na mboka te siko ba fiston baza ebele bazolanda biso wana siko fiston aza ndenge nini ata ni façon na ye oyebi ndenge azali mais kana ko expliquer biso aza ndenge nini amo mulai pembe nzoto mike siko liloba nini oyo koki koloba na bandeko baza kolanda yo pe na fiston oyo ye ayebi ki azolanda yo parce que na yebi ki émission na biso ezotalema déjà yango na osenga azongisanga ata mbongo ndambo nasonga petite sœur na ngai azongisanga ka mbongo ndambo akanisa ata na bolingo napesaki ye aza motema makasi te akanisa nandimi nasala mpe camarade na nga mabe azongisaka ka mbongo na nga ata ndambo azongisa na bikisa petite sœur na ngai. J'espère que bolandi, j'espère que boyoki ndeko aza kosenga lisungi nayebi ke bato mitema malamu bazangaka te bato mitema malamu lokola mo boss mutombo check ye nayebi déjà arocha déjà ye azalaka makambo boye si atindi déjà nayebi déjà kotonza na confiance na ye mais o aza na motema ya bolingo o mpe azali na conseil ya kopesa mpona ndeko na biso mwasi na eloko oyo eyeli ye bokomela ngai na numéro oyo ezali liboso na bino wana bokomela ngai ça va tokoyeba nini tokosala mpona ndeko ya mwasi soki mpe mwana mobali aza wana azali koyoka biso oyo kombo ya fiston oyo ndeko na biso auti kotanga yaka kozongisela mwana bato mbongo na ye ndenge alobi kanisa ata na mwa bolingo ndambo apesaki yo andimaki asala camarade ne mabe asalaki moninga na ye mabe kaka po aservir yo na baposa na yo mais yo ozongiseli ye na mai na miso eza vraiment bien te na bamibali oyo vraiment bazouta poto bazozala na babasi na bango vraiment mpona kombrie koya vraiment donc nakobani koya vraiment kodéranger kobebisa bavie ya batu ya bana batu na kisasa eza vraiment bien te donc merci beaucoup j'espère que bozaki ebele mpona kolanda biso merci beaucoup na ba chers fidèles ya Congo na biso Congo Check TV. Merci beaucoup, bon continuer toujours, bon compter toujours, abonnement, bon continuer toujours, bon s'abonner toujours na site Nabiso Congo Check TV. Merci beaucoup na mon boss Mutombo, merci beaucoup na ba fan nangai quand na message toujours ko sabino ke na lingi bino mingi bino pe bo linganga na zali mosali na bino na zawa wana po na bino mission no stress eza wana po na bino. J'espère que tokutani mbala ya sima. Oui, bandeko Congo check ya ye moko le boss Mutombo na kata Bundes to ana Marie Rima chocolat frappant
Il y a eu les boss, tous les boss. Oh, balobaka, balobala bango. Mais, tu vas contre